La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut bandeko nanga, mbote bandeko bolandaka biso, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Na vidéo nanga oyo, nana posa bobengelanga batutu, bazono bakiti bavanda, poto lobela. Na longoli même micro, po nana posa penana loba, boyo kanga très bien, na émission na biso ya lelo. Tozala penza polele, to banga te, to bomba te, tozala polele, to loba na ope likambango, to loba na ope clair, to sola na ope clair likambango ezalaka nini. Nasir, na mupandi nanga bomoni, na tielibino tournage à mama, bomoni, tonton d'Acosta, boye imalamu, bienvenue, na famille Libota, boye imalamu na famille na yo, en tout cas ça fait longtemps, tonton d'Acosta zaki komona na te, boye biki akoma na ye mwana poto, donc akoma na ye mwana poto, akenda na ye kovanda na poto. Alors, tonton d'Ako, aye juste ba tournage na ye. Aye juste ko tourner, akenda kova na poto pambate, akenda kova na poto parce que ayebi eloko nini oyo azoluka kuna. Alors aye juste ba tournage na ye, akuma na ye ka kuna, ayaka na ye ba tournage et puis azongaka. Félicitations tonton Dako, merci beaucoup na maman Belgique Kandi, oyo ki biso pe toloba ki tozo mona tonton te, il faut to mona ye. Alors tonton Yewana azongi, isa vraiment malamu mingi. Partagez la émission au partout. Na loba ebo bengelanga pe ba voisin, ebo bengelanga ba tunyo so batia ba kiti ba vanda. Poto lobela affaire théâtre na poto. Tomoni loko affaire théâtre na poto oyo ekomi lokola Yesu azongi na mokili. Lowa Yesu aye. Lowa arrivé à Jésus. Alors, tango esenga to lobela, il faut to ya kolobela yango. Yona na bondela ibino déjà na débit na baki na otia même micro te pona loba penza malembe. Bo partager lenga émission oyo partout, poto panga na penza bien, poto solo la penza bien, to zona pe conclusion pe ya likambo ngo to lobela nanu. Alors, sans plus tarder la famille car ande na lobaka 20 premiers commentaires, 20 dédicaces boyebi kaka ndenge ezalaka. Alors lelo na kopesa mbote nanga na mama na biso Ode Sikatia, mama Ode Sikatia, bambote na yo depuis la France, mama Ode, famille Libota ya Tongo, famille Libota toujours, bambote na yo esika ozali. Mama Mado Mbunga Ngoma, mama Mado za muyombe, na moni Mbunga Ngoma, wana wakompo na biso bayombe, tudi vava. Bonjour Maman Mado, merci na commentaire Mayo, merci d'être là. Binda Lou Sala, là c'est mon ami de l'école, merci beaucoup, merci pour nos commentaires. Alpha Folabalu, en tout cas merci beaucoup. Ma papa Alpha Folobalu, ville de Congo, donc papa Alpha Folobalu a commis biso depuis na Congo Kinshasa, Mbokelengi, merci beaucoup papa. Maman Faninza, merci beaucoup pour nos commentaires. Nayo, maman Madeleine Keita de mon cœur, merci beaucoup pour nos commentaires. Nayo, Nzambalula Pambola yo Suzy maman depuis quelque part, merci. Papa Kalala Bisonga depuis Cape Town, Papa Kalala Lubaranga toujours Irsiloise. Merci beaucoup Papa Kalala, que le Seigneur vous bénisse. Ndeko Sarah Boko, merci beaucoup. Nzambalula Apambola yo, maman Madeleine Keita de mon cœur, depuis Maroc, toujours famille Bota Yelengi Bwebazwa wapi. Merci beaucoup maman Madeleine Keita de mon cœur. Ndeko Eden,
ndeko nani, ndeko Emmanuel Malonda, merci beaucoup pour nos commentaires. Maman Emmanuel Malonda, merci. Ndeko Alicia Amusamani, merci. Asumani, pardon, merci. Maman Judith, merci. Maman Antoinette, merci beaucoup. Maman Nenette, merci beaucoup. Maman Nenette. Maman Nelly, Mavé, merci beaucoup. Connexion connected, merci beaucoup malgré combo na yo au comité. Merci beaucoup. Alpha Folabalo again, merci beaucoup. Maman Claudine Sonde, merci beaucoup. Maman Jeanne Bakebila, merci pour nos commentaires. Chimène Manola de mon cœur, des gros bisous. Sophia Luzitou, toujours. Famille Libota ya Tongo. Solange Sona, famille Libota ya Tongo, merci beaucoup. Maman Princesse Tubola, merci beaucoup pour nos commentaires. Bayuka Tumaka, merci beaucoup pour nos commentaires. Nzambalola apambola bino nada sito suki awa pour tutangi déjà et belé. Maman nanga moko, maman Yvonne, princesse Allegria de mon cœur, maman Yvonne, mémé de mes enfants. Merci beaucoup pour na ba commentaire na bino nyoso. Bobengelanga babaku toya to solola. Bomoni likamususu keza nango leaks te to linga te ko komisa yango leaks pour na ko critiquera to pe koma sujet oyo to banda ko fingela ka baninga. En tout cas, félicitations na maman Dinana, Dinachou, félicitations maman Dinana. Maman Dinana, beaucoup de félicitations ici kozali et outie pa Ursuloise. Félicitations maman Dinana. Dinana azamutali boso abanda ba théâtre na poto. Wana tomela maloba te, toloba pe na kimotema mabe te, tozoloba pe na ndenge ya mabe te. Po si la memi ake kosala ba théâtre na poto, tomona batu baza kimia te. Tomona memi bokabwani oyo eye lisusu makasi na ba comédien ya poto. To remarquer po tomona ba émission ndenge zoleka. Nalina na signalé bino to na yebisa bino si laza comédien ya liboso te oya ke ko tourner na poto. Émission nanga na sala ki lobi na lobaki si la ke tourner na poto, gloire à Dieu, eza initiative moko to boyi yango eza initiative moko to féliciter ye. Mais na ndenge oyo ekomeli oyo ba comédien ebele na poto bakabwani oye komi ya mafinga ekomi soki muta poste ndeti namona ki Naomi Barcelone a posta ki namoni batu baye koloba na nini ya Naomi Barcelone ke tala kutu yo okomi ko poste po ba benga o bako benga yo te. Non. Si laza muta liboso te oya memi théâtre na poto. Dinana akenda a tourna na poto, asangisa pe ba comédien ebele na poto. Tomona te badina love badina chou baya kokomisa ngo lokwa chantage moko bwe baya kobanda kofingela ngo baninga na bango ba comédien. Tomona te. Tomona te. Ce qui n'a bien un exemple dans le belabino likamba mama Teresa ndenga uchi ko palola Dinana. Mais to yo mona ba vidéo o mama Teresa a remercié Dinana ndenge Dinana ayela kai bilamba tanga utaka poto. Tumone ba vidéo wana. Mama Teresa o paloli Dinana likolo ya affaire poto. Est-ce que poto aussi la ke tourner na batu ba memi yo? Ba memi yo te. Ba memi yo te. Namonaka Ibutu ayaka kufinga. Boyeba pourquoi Ibutu ayaka kufinga na tangu makambu ya nani ya Jérémie lekaki ya ninyo ya showbiz. Boyeba pourquoi Ibutu afingaka. Ibutu afingaka po amonaka Jérémie aomema batu na Dubaï. Ami lobi, c'est le moment na koma fani ya Jérémie na koma machari. C'est le moment na koma fani ya Jérémie, c'est le moment na ya kufingila ye. Pona lista batu akukena bango na Dubai atanga. Ndebo mona ki Ibutu ayaki kufinga Bellevue o aza même pas o akomi même pas na linzaka na ye. Ayaki afinga ki alobaki. Affaire
oyo elekaka ya showbiz. Bakomedi ya poto bakomi kobebana. Tomonaka deja papa Hans aleka deja na bémission ya Ige Niema. Tomonaka deja mige soki mige ya mige. Tomonaka deja. Tomonaka deja nani papa na biso Mike la Duchesse aleka deja papa na biso Mige Niema. Tomonaka. Eza première fois te ba comédien baleka na émission ya papa Mige. Eza première fois te. Mais lelo tokomi komona yango banda kaka faire a poto ye. Banda faire a poto ye. Mais tokomi komona a lire débat o ya makambo a poto. A lire ba question o ekomo tuna na pona koluka ko kabola ba comédien. Pona mambo a poto to yebite. Tangu amemaka, tangu dina na zongisaka théâtre na poto. À l'époque là, ba chroniqueur bazaki te. Ton époque wana ba comédien bazaka te. Il y a pas de débat. Muto banda maboke na poto. Dina na tourna na poto. Je pense que papa Caleb Toukeban aussi a tourna na poto. C'est ça. Dina na tourna ki na poto. Asala ba fina ba meta ba tourna makele les alate. Mais lelo to mona ba abakouk bokomi ko se monke na bandeko o ba bengi bango te pona tournage. Na kisasa ta musila jouaka abenga abatu nyonso. Abenga abatu nyonso te. Soki ake ko jouer na poto abengi batu nyonso te. Est-ce que yango nde ba abakouk boko banda ko ya ko chola bandeko ba bengi te. Bomonte ke bozo kabola ba comédien na poto. Bomonte ke bozo kabola. Papi Kader aleki asali émission alobeli likambo sila. Lolenge balobi ke non sila leki aleki mutu ba aleki bo aleki. Papi Kader alobi bien que sila zana balolenge na ye aleki batu na ndenge na ye mais aleki marelente aleki ebakata te aleki metate pour mutu na mutaza na rôle mutu na mutaza na façon na ye ya ko jouer. Mais boye bofingi Papi Kader pourquoi bino posa na bino ezaka sila aleka mututu. Mais na minoko na bino boyo expliquer biso lolenge Bellevue azo kabola théâtre. Na minoko na bino bokoya koloba na biso ndekute zawana Bellevue akaboli ba comédien. Omo na minoko na bino boyo loba Bellevue akaboli ba comédien. Mais na o bino bo sala na ba comédien eza nini? Eza séparation te. Eza séparation te. Ce qui si la ke tourner la poto, ils a fin du monde te. A tourner na bateau et sengia tourner na bango. Ba o pa bengi bango te. Eli ko laksate ke a isolé bango bazui 12. Bokomi ko yemba yango. Est-ce que tournage yango fallait si la tia tout le monde? Tala lo lenge babakouk. Na ebite façon de raisonnement na ya ba abakouk e belé. Ceux zarandeni na ebite. Na ebite. Bozaki na posa abenga batu nyonso ba jouer. Mais alaka bongo abenga ka batu ndambuti. Siko bokomi ko finga baninga pourquoi? Tala ndenge bokaboli maboke. Soki sila asali yango pona na ndenge moko ya mabe. Après boyo lo bana biso ke Bellevue ndo kabola maboke. Dina na mema théâtre na poto. Dina na tourna une fois te na poto. Pour voyager une fois te. A sala ba tournage. Na ba bobo manoka ba sala ba tournage. Na poto wana. Et le bas matin. Mais tellement babakouk bomona nyonso lips. Ndeboye. Si la za niveau na binote.
s'il a memi batu na poto, s'il a zo tourné na poto, s'il a zo niveau na binote, s'il a zo tourné na poto, s'il a boye, si... non. Na poto wana ba comédien bazati. Ba ya Jennifer ya va kufa ba tourna na poto wana ti. Ba comédien baza. Po ba comédien wana balingaka te. Soki ba comédien wana balingaki, me basala rapé ba tournage, basala rapé ba théâtre. Po balingaka te. Bo fingi ans, bo lobi belé po na ans, bo pousser ye. Aya oloba pourquoi si la benga qui était po ye moko aboya. À répondre que ye moko nde aboya. Yango bo mon na loba toujours ebele aba abaku botiaka sila na erreur bo dindisa sila sans bino moko boyeba. Lelo bo beta tolo na ba comédien ou bo bengi na poto mais lobby ka bino mo boyo finga lisu ba comédien wana. Na hebelo ni na oloba bongo. Ka bino moko boya lisu ku finga ba comédien wana. Toza bien. Bozala bien. Ba o ba bengi bango ba bengi bango. Ba o ba bengi bango te ba bengi bango te boya ba ndo fingela ka bato nini. Ko tourner na poto eza lixte. Po na poto wana pe ba comédien baza. So ba biba sanga na basa tournage ba o tourner. Bise bokasi ko tourner ndenge sila ke tourner na poto nde elingolo ba aza milliardaire, astala tie bambongo asali bo non. Isa tournage. Avant d'aki alobite na kenda rapoto nde na okende bona sangsa pe bandeko ba comédien to tourner. Isa mabete. Ya di asalango. Ya di a tourna. Na basara masiala na niveau poto ba tourna. Mutu na vision na ye. Ndenge si nani dina na tournaki sila ya tourner sila landi dina na te pour comédien musoso ko voyager pa ke ko tourner na poto baba cook ba piolo lake alandi sila toyo kango mais avant sila ke de ko tourner na poto dina na tourna na poto kaleba tourna na poto buti ko memela ba comédien confusion likolo ya voyage à poto. Kadera ye alobi et comme yo po ba bengi ete. Soko linga sila, o trouva que sila za danger po na yo, o trouva que sila za mie, vanda, boutique ba cho. O linga ka belvi, o trouva que belvi za mie, o vandi. C'est ça. Lelo a voyage à poto boye ko fingela ona belvi muninga aza niveau na binote atie date asali boy non no ki somo komona lolenge ba comédien ba fingami pourquoi parce que ba bengi bangote no ki somo e ozui o monde ba bengi yote ozui o monde ba bengi yote. Bosala ngo poani. Surtout Naomi Barcelona va na été ake ko publier sila. Esika penza liziba ya mafinga ezali. Boke na commentaire Naomi Barcelona na ba photo o a publier sila. Esika bomona liziba ya mafinga. Okomo bondela ye po babenga yo. Okomo sala bo po babenga. Botika biloko wana. Ko tourner na poto eza na ngote ke o eloko mo grave. Non. Eza ba comédien o basala kango pe liboso. Mais tellement bazana ba matalaniste te. Bayana bango te pour nosela ngo matalana. Tozonga na chia na yadi. Totala combien de pièces o yadi a tourner na poto. Tozonga totala. Mais so bomonyango eza eloko lix po na bino, mais eloko lix po na bino, bovanda kimia boti ko kabola ba comédien. Division o boluka na ba comédien poto bozwa nini? Boluka déjà division na ba comédien Kinshasa. Mais na mutu na bino zalaka Belvi akaboli maboke. O bosa na poto kuna Belvi muta osalango. Belvi muta osalango te.
alors boluka kimia na monde ba comédien et aux amalamu. Merci beaucoup na bandeko bolandaka biso na lobaka toujours olingaka belvi tombola misala belvi et aux amalamu mingi. Olingi belvi tombola musala na ye et aux a vraiment malamu mingi. Théâtre na biso zoleka en tout cas toke ko s'abonner, toke ndeko partager comme habitude car ndenge izalaka. Alors ndeko continue Ursule Botelo TV, abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp et puis partagez sur Messenger. Quand vous abonnez, activez surtout la cloche des notifications. Nzamba pambola bino, tielanga commentaire, komelanga ville ozali, komelanga pays oyo landibiso, komelanga kombo na yo comme ça à la prochaine émission to dédicacé bino karandenge et zalaka. Tokutani à la prochaine, ce qui nzambe a zongite bisous bye. Comment faire pour voter? Sur Internet, tapez www.bellevueTVAward2025.org. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur les 3 barres blanches en haut de l'écran. Vous aurez automatiquement accès sur les différentes rubriques. Sélectionnez ensuite l'onglet « Voter » ou « Nomination ». À l'aide de votre adresse mail, répondez à toutes les catégories des awards en faisant défiler la page jusqu'en bas. Il y en a 19 au total. Une fois terminé, cliquez sur « Envoyer » ou « Soumettre ». Vous serez alors dirigé vers une page confirmant que votre vote a été enregistré. Et le formulaire de votre vote sera automatiquement envoyé dans votre boîte email. C'est très simple, non? Maintenant, c'est à toi de jouer. Les votes sont ouverts jusqu'au 31 janvier. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.